Besoin besoin na boye ba maini na saki pona ke poto ye. Ah. Meta coré ba ya kana internet. Obani ko ba n'importe quoi. Moi je fais beaucoup avec Corée Suprême. Parce que lui travaille avec Jésus. Il y a en Égypte au travail. Avant en Égypte le téléphone et la maître Corée vient tout le temps à Kinshasa. Am toi lobate. Alba nga bi okende poto wa okenda. Aya salaka 3 jours. Na ku abinanga na za awa okenda uma zwa mai. Malchance, blocage, au monde ba mari de nuit, femme de nuit. Les ba pareil belé ba comment utiliser bana bango ya basi. Okolala okolamuka osenti côté ba sperme. Nazo so ba kawana ya trop. Mai o Egypte oyo na yaka nango ezali. Bato ebele baluka yango po eumelaka te mai ezali mai wana so ozomela yango négativité ekokota na nzoto na yo te blocage freinage malédiction ekota te ekozwa yo kutu ata moke te ekozwa yo te bapaster na bino bangunza oyo ya bino bokenda kosambela bangunza na bapaster na bino baya kozwa makambo epa na biso naye kopesa conseil mingi epa bagene lelo ekomi ke ba jeune yo mwana mobali uninga no mwana mobali faut accoucher na soko benginga na numéro oyo nga na koya na ko débloquer ba situation oyo zana parce que ndenge bozo kende wana bozo ebate bino mibali bozo koma banani yo bazo coucher po zombo bozo mona lelo mbongo lobi mbongo e koma na tia moko komi ko régler bandeko est-ce que mwana mobali faut régler règle basala ngo pona mwana mwasi tango bana ko salemela yo kanse eza neti ozana hémorroïde eza hémorroïde eza na musicien moko na yokela mawa na pesa message bo capter ngo bien bo capter ngo malamu eza na musicien moko jeune talent ayaki azaki na ba 6 makazi mais na minicho 6 wana eza lisusti azana se na pesi bino 4 mois musicien wana dans 4 mois bokoyoka musicien moko jeune talent akota na sia mabele mais na koleka na kolobela ngo solution eye ndeko ya Kinshasa tuna ngai nini o pona ba problème na bino nyonso oyo etali bongo ba service lokola pneumatique, lavage auto, pe entretien mituka, et si bongo solution awa, na pine korpa, et pa ya vie korpa, mwana ya poto ya tongo tongo, oyo, a maîtriser ma solo, bota la binomoko, ndenge nini mituka, ezali kosokwama, avec impact nédologie, bazo bete ngoma partout, de façon que, engenga, est comme propre, awa ta mutuka na yo e palola maki couleur elongwe nimela ngai ke soko nango awa à travers ba produit basalelaka e kozoka la couleur na yango ya usine kaka ndenge sombaka yango e pa ya vie kopa fini masolo ya kotambola la mituka salite ya ke mutuka na yo bakende kosokola yango na kwe mema yango mbangu awa e pa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na ba norme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana de service awa tosaka batete ya mituka balavage ya mituka kosokola chassis moteur baaspirateur na bagravitage donc awa na kini gravitage ezalaka place moko na pine corpa epuis tosaka so bapneumatique na système ya mikili tosaka bapine na machine na bademonte pine epuis toboma bapine na mameshe bameshe elingi nati sete mbamo tolongo sete totie meshe na ndenge système mikili bana poto bayebi biso na maboko te wana bakoda balabala biso c'est pas comme ça mais tosaka na bademonte pine la machine à pine za kuna ba démonte pine et remonter pine remonter pine gente robe baté je saka na mai mais mélanger avec des produits soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na commune ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki dizana Kinshasa boende zalaka keyo. Celui qui vise la perfection obtient l'excellence, dit-on.
Aujourd'hui, la plus grande réponse à préoccupation s'appelle Festival Musique Multiservice. Nous mettons à votre disposition plusieurs services tels que reportage. Le plus grand défi n'est pas seulement d'organiser un événement, mais savoir comment le présenter et l'immortaliser. C'est pourquoi nous offrons une bonne qualité de service liée au reportage des deuils, des fêtes, émissions, mariages, anniversaires ou toute autre cérémonie, avec une touche de professionnalisme en un temps record. Organisation des événements. Comme à un stade de grandeur, la qualité de l'organisation peut définir le niveau de la classe. Festival Musique Multiservice. Dans le souci de vous accompagner à atteindre l'excellence, nous rendons des services liés à l'organisation de grandes et petites cérémonies, soirées des galas, concerts, activités évangéliques, live et autres grandes manifestations. Nous offrons un service de décoration, service traiteur et tous les accompagnements qu'il faut pour une satisfaction élevée. Infographie et impression. Une image vaut 1000 mots, dit-on. Nous faisons la conception des affiches, impression sur polo, design, création logo, carte de service et impression. Service de sécurité. Le protocole et la sécurité étant de grands piliers qui soutiennent tout événement. Nous mettons à votre disposition des agents de sécurité bien formés pour assurer la sécurité de n'importe quel événement. N'oubliez pas que tout homme vise l'assurance sécuritaire du lieu où il veut se rendre. Chorégraphie et animation de cérémonie. Nous mettons en votre disposition des personnes pour assurer des pas et des danses chorégraphiques lors de grandes cérémonies. Des maîtres de cérémonie et animateurs des événements. Je m'appelle Étienne Bousseau pour les gens qui ne me connaissent pas. Voilà, maître de cérémonie moderne. Réalisation de portraits. Savez-vous que l'artiste ainsi que l'œuvre d'art n'ont pas de prix? Festival Musique offre des services de réalisation de portraits d'une manière très fidèle. Service littéraire. Qui veut qu'on parle de lui doit écrire une histoire. Nous offrons le service lié aux éditions et impression des livres. Nous vous accompagnons à réaliser vos œuvres littéraires, autobiographiques et autres. Pour tout contact, téléphone 0032 46 763 77 83. WhatsApp 0032 466 20 23 03. Email Etienne Kimbuku sous 03 @gmail.com. Pour tout contact à Kinshasa 00243 89 966 1500. Avec Festival Musique, réalisez vos rêves. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kunaga na za kuye biso Kunaga kilema tukineko Kutala na biso Avis de public Kunaga ko kilema tukinde Parce que le long diko Ils en effet Parce que le long diko Tuko sepela Numo coupe Oye buneng avis de public Et binga kya Bami si c'est pas comédien Des concours Abidi Bibi. Didier Masuki Abidi Bibi. Chez Didier Masuki Abidi Bibi.
Biji Mafuti, Abiji Pibi. Mbote balandi ya mokili mobimba bisika nyonso bolandinga. Bonjour na tongo, bonsoir na pokwa bisika nyonso bokolanda ngai mokili mobimba. Po bomoni oyo boyebi déjà elongi oyo. Je me présente au nom de Maître Coré Cyprien. Nazali maître traitant. Bao nyonso balukanga. Ça fait beaucoup de temps nazalaki te na mboka sikoyo na ye nazalaki libanda bandeko na ye bato ebele babengaki nga babengi nga ya trop bozalaki na posa na ngai nayaki naza deja awa na miniti oyo nde naza bo naza na Kinshasa nakomelaka na place nga navandaka eza na Bandali. Alors bandeko na ye na basango ya kitoko ndeka nayelaka bino basango malamu. Maître Coré boyebi ye aza nani? Aza homme spirituel, asalisaka bato na bato nyonso bazalaka na ba problème, bao nyonso bazalaka na ba problème bazwaka ba solution te, mais pas ya Maître Coré Cyprien soki boye bokozwa ba solution na bino nyonso oyo bokaka. Donc présentation na ngai yango wana nakendaki libanda ya mboka na uti Kabinda. Nazalaki na musala moko ya munene na bandai kosala na kati ya province ya Kabinda. Nasali musala wana nasali presque 2 mois. Na ndenge musala wana esili na zongi awa na mboka na nga Congo RDC. Baye nyonso balukaki nga na zongi déjà numéro bano lekate siko pour le moment numéro ekomi opérationnel. Mingi nakendaki na cadre ya musala. Bandeko nazaki na papa moko nakenaki ko traiter na Kabinda babwakilaki ye nzoko wana babwakilaki ye ezalaki nzoko moko ezalaki diabolique. Sikoyo pa masolo na ngai ayoka ngai ebele basalisi na bato ebele na kati ya Kabinda azwi solution te. Papa Albert nde baye kobenga nga nakenda ekuna kosala esalemi. La fois passée bomona inga na Kinshasa nazalaki na monsieur moko babenga aza pe moi humoriste boye kombo na ye Muzeki Ndingu. Kuna pe nazalaki na Kinshasa grâce na ye nakutanaki na PDG moko nakotanga kombo te azalaki maladi nasalisaki ye ba maladie oyo vraiment ezalaki incurable na kati ya nzoto na ye mais nasalisaki yango. Maître Coré Cyprien yaka docteur ya Nzambe atalelaka bokoko tradition na biso. Bato baza bokonwa sida. Sida silaka te. Ya silisa sida. Maître Coré sisa sida. Obotaka te obota. Opération e komplikaka yo ya olongolango. O maladi babwakelanga maba, babwakelanga mbasu, babwakelanga chau chancha ye pa osala. Maître Coré Cyprien. Maître Coré Cyprien ya zapona bino azawana kopesa numéro tozoloba maloba oyo ya solo. Babi ati poison, ati poison. Babwakeli yo poison ya longolango lo wali yanji chau chacha. Yeyo. Babi ya uti ba Congo azana. Ba Congo azana biloko vuluzi. Biloko vuluzi. Maître Coré. Biloko kimbangu. Biloko mama kimpavita. Biloko mama ya papa mpadi. Biloko papa kimbangu. O passeport na yo bungi. Passeport na bungi. Nga bayibaka nga basala nga chau chacha. Maître Coraza. Maître Coraza ali. Azawana opesa limero. Mutunya salingala na kile kalanjela ba Congo bakokuta nayi. Ata ba bwa libanda oza posa ke yo maladi mo babwa kilo ata maladi ba muma ata babwa kilo maladi yo APC o oza na posa ke ozo anti poison. Oza na posa ke o cancer à libelle. Ici là. Boniko. Cancer ici là. Ya. Cancer. Nayebi ke eza na ba traitement mususu na ba mboka mipaya bakoka ko traiter ngo te. Comme maladie à PC, diarrhée rouge, fièvre jaune, sida, diabète, et ça na bamboka ebele bakokozwa solution pour na makambo na te.
mais nga naza wana maître Corée suprême bayo nyonso na salisi bazo ba témoignage ezali bino pe bozo benga nga bozo mona savoir faire nanga nazo traiter yango bandeko na ye nazwaki bapele ebele mais tellement nazalaki déjà na programme ya mutu mosusu nakenda kosala mosala kuna bandeko nazongi na mboka bao nyonso baza na difficulté oyo banozwanga te pour le moment naza siko na RDC ndenge nazongi na mboka na nga oyo nakosala plus ou moins 3 mois nakofete na kati ya mboka na nga nakobouge te nakovoyage na février nakokende na mboka mona otanga kombo te mais bino nyonso bokoyeba la prochaine ndenge nakosala bino makambo bandeko naye kotalisa bino monde spirituel ekomi na mambo ebele ndenge tozovivre bo ne bovivraka na biso na bino eza na mambo ebele oyo elekaka na kimolili bino boyeba yango te banzela oyo bino botambolaka biloko oyo bino boliaka babilamba oyo bino bolataka eza bisika ebele eutaka mundele ntango aye na mokili alingaki aetufe poso mwindo me akokaki yango te parce que mundele susi na eti lelo ezalaka poso mwindo oyo ezala susu na mokili oyo te mais ayebi ke force ya poso mwindo ezalaka makasi mingi bayebi yango kasi eza na bato ebele basili kobunga nzela kozanga koyeba bazokomikotsa na basete ya mabe bandeko naye kopesa bino baconseil bokeba okende komikotisa na bisika oyo bokomikotisa te mokili ekomi na mambo ebele mbongo eza bien eza susu mabe naye kopesa conseil mingi epa bagene lelo ekomi ke bagene yo mwana mobali moningano mwana mobali fo akushe na ye basekte wana eza mabe bao nyonso bamikoti na basekte wana bandeko nde bolandanga boye ngai maître Corée na ye soki ozoyeba ndenge omibimisela te ngai na ye soki obengi nga na nimero oyo ya nga nakoya nakodebloke basituation oyo oza nango parce que ndenge bozokende wana bozoyeba te bino mibali bozokoma banani yo bazokushe mpo ozwa mbongo ozomona lelo mbongo lobi mbongo ekoma na tia moko okomi koregle bandeko est ce que mwana mobali fo aregla regle basala yango mpona mwana mwasi ntango ebana kosalemela yo okanisa eza neti oza na hémorraïde eza hémorraïde te baefe ya mabe ekomi kobandela yo ekoma na tia moko boye obana okushe mwasi na yo adefort omona peni na yo banosala lisusu te nazopesa conseil na bagene mbongo eza na suka te oui mbongo eza bien mais eza susu mabe lukango na basansi moko ya malamu tolongo wana naye kopesa conseil na bapapa to na bamama baoyo nyonso bamikotisa na basecte inconscient to conscient ngai na ye na makambo wana na kobimisa bino parce que eza na bato mosusu bakota na misala na bango bamiyeba te amikotisa deja na basecte ya mabe patron asala entreprise na ye ntango asali entreprise na ye nzoka azala ne moto aloge sikoyo oye na kati ya société wana baengage yo ozomonaka bagrade no ezomata bagrade no emata ekozala na jour mosusu patron akobenga yo papa oyebi nini ozwi mituka ozwi bandako ozwi nyonso oyo banokoluka siko ekomi siko na temps ya koservir siko ngai siko yo oyebaki te nakoservir na ndenge nini kasi oyebi te ntango yo mikotisaki awa okotaki na basecte na nga deja ya mabe biso siko na mosala na biso bango nyonso baza awa bayebi bakondition oyo nga nakendaka soki olingi mosala na yo ekele liboso soki olingi richesse na yo ekontinue kozala bozwi na yo esila te ekosenga yo fosalaka boye bakopesa yo bakondition bandeko ntango ekoma ndenge wana bakoyebi so keye na ndako kende koresone bandeko soki bomoni eke makambo wana ekomi ndenge wana bondimango te ndima ozonga parterre po ntango kozonga patron kotuna yo siko lobi nini po soki oboyi
vie na yo selon yo ekobeba oui okoma piaka musala ekozala lisusu te ntango mosala sikoyo ekosila okoyeba te sikoyo mikotisa deja na monde invisible basengaka yo yoyebaka te okotambola bisika ebele misala ezwamaka te badifficulté ekoti freinage blocage alors soki omoni okomi na betape wana contacte nga na numéro plus 243 85 562 27 soki ocontacte nga oye na kosalela barituel eza ebele na kosalela yo na kosokola yo okomona makambo wana ekozwa lisusu te ena bino baoyo bomikotisa na volonté bomikotisa ewinga na ndimi vi nango ezala bien me na ndimi bacondition bona boye première année ekozala bien deuxième année ekozala na jour bakosenga yo muntu olingaka mingi adimio te okomona bakosenga yo mwasi na yo soit basengi yo mwana oyo olingaka mingi place wana siko ezalaka nini okoma siko kale napesa mwasi na nga makambo yango ekomi boye avec beaucoup de sacrifice nasali libanda siko lelo bango bakokosa yo bakoyebisa yo ke basacrifice bano kosalaka bano kozala yango ya libanda na ndako bano kosimba te ekozala na jour mosusu bakosenga yo swati mwana na yo swati mwasi na yo bakosenga yo siko kosuka ndenge soko opesi te bakoyebisa soko opesi te deja so signaki soko opesi te yo moko okende bandeko soko okomi na baniveau wana eke bakomi kosenga kaka yo yaka ngai maître Corée suprême na ye nazwi baenseignement ebele na kati Egypte naza spécialisé mpona kodébloke basituation ya bato nakolongola esprit wana ederangeaka yo oyo bosala alliance ade fois bakopesa yo alliance moko olata alliance wana olata yango esalaka makambo no nyonso nzoka eza esprit na journée na yo ya liwa okoyeba yango bandeko attention bokeba monde ezotambola na bafaso ebele ngai maître Corée na ye nazosalisa bato ebele na mokili oyo nazosalisa bato ebele bato bazozwa balobiko na ndenge nyonso nazwi enseignement ebele na kati Egypte nazwi enseignement bino nyonso bao bamonaka ke ozana badifficulté osalaka badémarche ya poto okendaka poto te bakomplikaka yo osala ba 3 voyage barefulaka yo bakomplikaka yo okendaka te yaka epa na ngai maître Corée suprême na ye nga naza wana mpona makambo wana o nga na olobela naza na batémoignage ebele bato ebele oyo bake poto bato ebele bake poto mpona makambo oyo bato ebele bake poto mpona makambo oyo soki tozwi exemple nasala émission tozala na mwana mwasi moko babengaka ye aza na nkombo ya Manike de John abanolobelaka mambo bamusicien mingi abanokumisaka mingi bafali sikoyo ntango akendaka poto boyebi nini oyo Manike asala mpo akende poto kasi ezalaka nga nayaka na bamai oyo nautaka nango Egypte bamai wana ntango nayaki nango tosala ne barituel tosala barituel oyo tosala na ye bato afali balobi ke Manike akokende lisusu poto te visa na ye kozala désactivé nga nayebisi Manike okende poto bato ebele bandimaki te siko na miniti oyo Manike azapi Manike aza na poto papa bilengi aza na poto bozali na besoin boyeba mai nini nasalaki mpona ke poto yeyo Maître Corée bato bayaka na internet obani koloba n'importe quoi. Moi je fais beaucoup avec Corée suprême parce que lui travaille avec Jésus. Avant en Égypte, au travail. Avant en Égypte, le téléphone et la maître Corée vient tout le temps à Kinshasa. Toi alobate. Aloba na ngabi okende poto wana okenda. Aya salaka 3 jours. Na abina nga na za awa okenda uma zwa mai. Sukola. Ok, nous travaillons avec Jésus. Les amai o matambe tambola. Ba comédie ebele ba souffrir pour makambo. Mais tant ba ya ba eko lukanga.
nasali o nasali na minichu bamusu baza na poto baona otanga bakombo bokende komikotsa te na banzela mabe mutu osala mambo ya solo yeyo ngai maître Corée suprême nazozwila basolution ya bato nyonso naza parmi bamaître oyo bazobenga tro na mokili oyo natambola mpe partout boluki ngai ya tro nazongi naza awa maladie nyonso oyo ezoderange yo cancer ya libele yaka na kotraite yango okoma désespéré vi na nga namoni esuka maladie oyo solution eza te otambola bisika ebele okenda baparci par là solution ezwama te ngai maître Corée suprême na kozwila solution kozala désespéré na vie te spécialité na ngai eza yango ya kosoigner maladie guérison don de chance olingaka banome yo banomination na basociété eyaka banomination na bamboka eyaka otambola osala nyonso osala banoma yo te bavandela badossier na yo soko oye epa na nga bakonome yo na osunga bato ebele na mokili oyo parce que bozonyokama ya trop mais baoyo bazozwa baresultat malamu vraiment bravo mpona bango bandeko na ye awa naza na basekret ebele oyo nauti kotanga naza na basekret mosusu ya pison bino bozalaka na babible na ndako eza na basekret ebele eza na bakati ya babible na bino mais botangaka bible yango vaguement bapaster na bino bangunza oyo ya bino bokena kosambela bangunza na bapaster na bino baya kozwa makambo epa na biso. Là je vous dis la vérité nakobomba te ngane na vandi bo nakobimisa église parce que na salisaka namonaka oyo eza kati na yo nakomona so na sali église bato ebele bakoya mais nakolinga kobatama na komba Yesu te parce que moi je suis magicien naza magicien naza pasteur te mais za ba pasteur ebele bakosa bino bokene église pasteur osa miracle akozwa mouchoir azopupola boye mutu azopumbwa akozwa simbi na mutu okwei obandi ko bouger omona pasteur wana grave aza grave te eza na magie eza kisi eza na pasteur moko te na minute oyo azosala kombo na mokili oyo asala na komba nzambe bango nyonso baza ba magicien eza na bato mosusu nafona tanga bakombo na bango mais pona respect na bango na bandimi na bango na kotanga te to uti na bango na Egypte kuna ba musu basali ba documentaire na kati ba grotte wana ba pyramide parce que ngana koti na pyramide oyo na zwili enseignement na zana livre oyo les secrets merveilleux de Abbé Gilio ezana ba to belé bazana moté o so lingo mona o mingi na basango parce que ba secret nango ezawa botika komikosa tango zoluka kisi yeba place yo zokene ndeko bandeko na ngai soko okoluka makambo soko moni ke traité alobeli okembo ozana posa makambo nini foto sala pesa nga mbongo intel so mo jake traité alobeli obongo c'est aza traité alukuta nga okoya epana nga ozana ba problème o musu totangi awa te na osengo na mbongo te na kosala nanu vérification na yo ya nzoto na yo consultation spirituelle eza na bafamille mosusu kisi ekotaka te ntango yo okeluka kisi eke famille na bino kisi ekotaka te eza na batraitant mosusu abandika mbala moko abandi kosalela makambo kasi akebebisa yo akebebisa étoile na yo bato ebele na mokili na minute oyo bamosusu bakomi bazoba bato mosusu bakoma maboma aluka kisi ya mbongo te aluka makambo na famille na bango basinia na famille awa kisi ekokota te siko yo kozanga koyeba okeluka makambo eba traitant fois sala yo consultation spirituelle asali te mbala moko abandi kosala makambo abebisi
ezala ba piso mebele ezao eko fongola yo bona bana ko dévoiler bino secret ya mukie ezana piso mo ba benga piso 12 eza na ko fongola livre na piso 12 batanga ngo 7 fois ozi piso 12 wana ozi 3 feuilles de laurier ba feuille wana eza ya kotoboka te ozi 3 feuilles wana ozi ochango na mai o batoki ya journée mai o elala te mai o batoki na journée soit eau minérale ozi 3 feuilles wana ochena mai ozi pisome 12 otangi yango basala yango 3 fois na journée basala yango tongo midi et puis pokwa zala na foi soko oza na foi ekopesamela yo efongolaka bahoroscope eza basekret ona odévoile eza bapisome ebele eza awa ekofongola mpe horoscope na yo sans ke nasalela rituel mais ya des cas napesi oyo biloko oyo ezokende vraiment bien te ekosenga ngande na ye nafongoli yo sikoyo bablocage oyo oza nango malchance blocage omonaka bamari de nuit femme de nuit eza bapare ebele bakoma outilize bana bango ya basi okolala okolamuka osanti kote oyo basperme nazoswa baka wana ya trop eza baloge mosusu ebimi la nécromatie eza makasi mingi yo parent fo kushaka na mwana yo eza makasi la nécromatie ya kilte moko ya makasi trop bino bandeko ntango bomona biloko wana boya na kosokola bino et puis parent na komeka su makambo wana te abana osentir yo siko salite epa na ye azomona osalite nzoka nde yo sokoma propre ayebaka te bandeko na ngai ya bajoueur oyo na kipaka bao baza libanda mboka poto Brazzaville en tout cas biloko na bino ezali bahuile wana nayaki nango bamédaille wana bamédaille ya ba 5 guide ezali parce qu'il y a des médailles bamédaille mosusu nazalaki nango te naotaki kozwa yango en tout cas bozala patient baoyo nyonso basalaki bacommande ya bamédaille wana eye nazotindela bino bozala mpe patient d'ici là nakozwa ninga nanga moko ya cabinet nakodispense yango nakotindela bino bandeko ngane na banda makambo oyo eloko ebimisanga eza bale nde ebimisanga na traitaka bajoueur oyo bazwaka yo te ozalaka titulaire te oyebi kobeta mais soki bakoti yo na terrain ozokoka kobeta te mais soki oza na entraînement ozobrûle makasi soki omoni ndenge wana yaka na kofongola na peso lumière okozala titulaire partout oza okobeta l'équipe nyonso ekoenvisage te tozwa mutu kingande wana na kofongola wana kotransmettre o lumière bana basi na yesko mpona bino la fois passée nalobelaki makambo bahuile makambo ya bapoudre na minute oyo bapoudre oyo bosalela mpona kodomine mibali bapoudre wana eza mabe basysteme wana ezorenye systeme ngai naye kodécouvrir onenga nauti osala baenseignement na Egypte eza na baconséquence na bapoudre wana okosala 20 ans te 15 ans te ndenge bapoudre ezokota wana ezodétruire beauté na yo okonuna noki parce que bapoudre wana ese multipliaka beauté mais tochange makambo toza suna mambo bapoudre te neti nga soki mwana mwasi ekoluka bapoudre wana kopesa ye te bomibatela même ata na nga te me boke place mosusu te zwa poudre oyo yango nde bana kopesa o makambo kozwa te napesi yo conseil eza babiloko mosusu isifika ozalaka na huile de girofle wana me na bapoto meme partout ezali yango ekopesa o makambo olingaka mingi mibali oyo bazalaka mosolo okozwa yango à travers huile de girofle wana yango nde kozwila makambo yo mwana mobali olingaka so oke quelque part oyo nyonso koloba bandimela yo babiloko ezali eza awa yo mwana mwasi obotaka te okota na ndako ya libala
na ndako libala okota osala 5 ans 10 ans babokilo na bakoma kofinga opamba yaka epana nga bamai ezali ona utali nango Egypte eza na kopesa oyo yango kosokola ngo okobota yo mwana babota okokisa ba 3 à 4 ans même konguluma te kovanda bakoma kovanda sona nenga pasi boya na kotelemisa mwana wana babiloko ezali ba huile ezali ba huile de délivrance ezali ba poudre de délivrance ezali na utaki na on Egypte eza mwana na yo akotelema yo muntu ozwaka misala te yaka na kopesa musala kozwa à travers ba prière na kopesa musala okendaka na l'église osambelaka olukaka nyonso olukaka kozwaka te solution eza te yaka epana nga maître Corée suprême na kopesa o solution eza na bato ebele bazobika na nsima na nga ba témoignage ezali boya numéro na nga eza plus 243 85 562 27 plus 243 85 562 27 bandeko na kozonga lisusu mpona makambo oyo ya bato balingi mingi makambo baporte monnaie baporte fait du bonheur grimoire oui bandeko biloko wana ezali existaka topesa yango bato bamultiplication mais conseil mona opesa bino bagene parce que bino bagene bolingi mbongo trop conseil nga na opesa bino eza nini omoni nde tobotama na mokili oyo biso nyonso te tokozala bapatron te eza na bato mosusu nde toza boye abotama okufa bongo aotikola kozala patron te mais eza na bato mosusu baza na baetoile sikotana yango ekokaka te siko neti yo oza na poso okóma na mbongo oye koluka makambo epana natali sikoyo yo fozwa mbongo à partir ya 2030 siko oyo toza na 2024 oyebi nini tosalaka tozwi bambula wana tokiti yango ntina 2024 landanga bien nafongolaka bato mpo bayeba ozala surpris te siko de 2024 à 2030 combien de mois combien d'années kolongo wana 6 ans wana okende kosalela ngo na monde invisible mais okokóma no na mbongo bozwi okozwa na yo kosala nyonso mais ebango bie 6 ans wana ekozala ya souffrance epa na yo après kokufa na liwa oyo nzambe aproposa mpo na yo apres nzambe ekozwa molimo na yo molimo no ebanango nano koyenga ye portefeuille du bonheur ezalaka badele ezalaka ya chaque jour te ya 1 année ezali ya 6 mois ezali ya ba 2 ans ezali nakopesa oyo ya 5 ans te ekosenga o makila mais oyo wana mosusu ekosenga o basacrifice animal sacrifice humain ezali sacrifice animal mpe ezali na baenseignement oyo nyonso na tozwa na bato bazozwa yango na kotala horoscope na yo soki oza horoscope no eza ya mbongo te na osalelo makambo te epuis ngai nayambaka bana mike te moins de 18 ans kobenganga te moins de 18 ans komeka kobenganga te quelque chose oza na badifficulté nazotraite baadulte sauf bamaladi oyo ezalaka incurable mais mpo tokende makambo bamultiplication portefeuille du bonheur yo oza na moins de 18 ans komeka kobenganga te mpo na koyeba deja age na yo avant kuti yo oloba na koyeba yango deja soki bobenga numero wana eza bokobenganga na whatsapp ekoleka bokobenganga na pele normal ekoleka numero wana so omoni eza kokanga maseke na osambela otindelinga voice otindelinga message ntango osisa kosambela apres nazongi na koyoka bavoice nayeba ndenge na koyanola ye bandeko bofongola miso il y a des faux et des vrais eza na bato ebele baobebisa misala na biso ngane na kiti na kini boye tokangi 27 traitants oyo ya lukuta
bao nyonso bayebi ke balia bango bambongo naza na liste ya batraitant oyo tokangi baza plus de 27 traitants toza na opération ya kokanga bango parce que bango bazobebisa misala na biso. Il y a des gens bazokosa bato nga naza sango tokangi ye soko ozwa mbongo opesa na mutu moko boyo te nga naza sango onga naza marabu onga naza nani baza na biso awa na Kinshasa baza 27 bao nyonso balia bambongo bobenga nga soko opesi nga komba mutu na koyebisa na place aza soko oza pembeni na kokeno ti place bango bazali. Ils sont déjà tous arrêtés. Mais opération wana na mesilité. Merci na baninga nyonso ndenge bolandinga. Ngai maître Corée suprême na ye. Ba mai o Egypte oyo na yaka nango ezali. Bato ebele baluka yango po eumela te mai ezali. Mai wana sozo melango négativité okota na nzoto na ote. Blocage, freinage, malédiction ekota te. Ekozwa okuta ata mukete ekozwa ote. Wamai wana ezali. Et puis on vivre longtemps na mokili. Bande ko bozomona ba musicien na biso ya Congo to ya monde bakomi osala ndenge nini so bazobeta concert ba beti concert après heure moko boye aki azumulangi ya mai ya fongoli ameli eza mai oyo te oyo bino bomela wana eza ba mai Egypte. Pourquoi mai wana so omeli yango quelque soit bachele au poison ekozwa yote quelque soit bachele eloko mabe ekozwa yote botala ba musicien surtout oya Congo botala ba musicien na biso nyonso so bazobeta concert mona muke ke ameli mai eza ba mai ozo uta na pyramide eza ba mai na biso Egypte eza na mambo belé ba secret caché eza kuna belé bandeko ba o nyonso bakina na Egypte mpona kosomba ba mai oyo bokende kuna te nga naza nango so bocontacte nga bofuta ba transport nga na ye na ba mai wana naza nango eke bokenda bobebisa ba transport nga naza na Congo awa na kotekela bino ba mai wana epina ba prix moko ya malamu et puis ba makambo oyo bomonaka basengela ngo mambo bambongo ebele te so moni traitant alobiki non pona saelo makambo pona somba biloko folukilanga $1000 yebaki traitant na zamu tolukuta na pesa bino conseil bango nde tokuzokanga ebele amu tolukuta $1000 yango biloko ngo ndenge nini okosoma ekokoma na $1000 te oui ba médaille oyo tosombaka wana ezalaka cher mais po ekoma ba prix ba montant wana ekokoma te bon bozomona ba mission na biso ba homme politique bato ndenge na ndenge soki azobeta concert mingi balataka nini babijou eza na bacroix otala bango bien okopesa nga raison bacroix wana eza bacroix ya Saint Benoît eza na temps moko bopape Jean Paul II babete masasi ekotami akufa te eloko ebikisa ye eza bacroix wana ya Saint Benoît bacroix wana ezali bato ebele balataka yango na babiro basoda surtout basoda a des fois soko sa olati yango bakobeto masasi ekodevie nzoto na ekozwa yo te aloboya nga naza na biloko wana nazoteka nayaka nango pamba na voyageaka trop mpo bato ebele baluka yango baoyo bayebi basekret wana te nazotalisa bino bosolo makambo bokosala ekolukela yo makambo te ya lalonge okosala kimia eza maladi mosusu ezaka na exorcisme eka ya pamba obiki na yo mais okenda bacharlatan wana mosusu wana bandi kokenda gauche bandi kokenda droite bandeko nga na kobomba te nga aza homme de science natangi science nabotami nango ya kibiso bato mwindu oyo ya kimundele nake nayekoli yango na Égypte nazwi enseignement pendant 2 mois les secrets merveilleux de Abbé Gilio. Abbé Gilio wana azalaki père ya illumination na kati ya livre oyo eza ba secret ya signe et pentacle signe et pentacle tozo so komi déjà na ba signe et pentacle okembala moko na talisman bapesa yango na mutu nyonso te
bapesa on n'importe qui te biso tozwi ba grâce ya kozwa biloko wana parce que nga na botama déjà spirit na botama déjà na mambo na nga troisième na botama na ntango déjà na botama na kati ya libumu jata na bimi na bandi ko sa miracle na âge à 4 ans na pesa témoignage na nga na bato ebele bandeko naza na mingi ya koloba te na ye kaka nazaka wana mpona kosunga bino o nyonso bazolukanga banomona nga te na ye maître coré suprême yeyo aye mpona kosunga bana mokili mobimba naza na mingi susu ya koloba te nakanisi tozosisa na biso numero na ngai eza plus 243 85 562 27 nakopesa mbote na Cédric Mouna place ya zali vraiment Bongo Bisengo ya yo ya mwana nakopesa lisusu mbote na Dani Chikela na pesi mbote no na musika na pesi mbote na Muzeki Ndingu Papa Paradis bisika ozali ya yo ya mwana na pesi mbote na Manike de John en direct à Paris na pesi mbote sala fête sala nyonso lingi omoni ona lobela ki yo esalemi donc rien à dire bandeko Manike ya yo ya mwana na pesi mbote na Francis Libaya ya yo ya mwana na pesi mbote na biro na nga na Kishasa oaza na kombo na 6 étoiles brada na pesi mbote place azali na pesi mbote na Aris Matutala na pesi mbote na Joël Timba bisika azali na pesi mbote na président Lambio président Juna na pesi mbote na Soleil Ardent bisika azali na kati ya Mbanza Kongo na pesi mbote na mama Evelyn bambote na bino nyonso bandeko na lingaka bino mingi maître coré suprême yeo aye makambo susu totangi yango ate mpona respect oyo eza télévision mamosusu eza bobenga en privé tokosolola me bandeko eloko asuka ninga natalisa bino ninga na bosana eza nini soko okende église babandi kosambelela yo soko omoni kaka pasteur azwi bougie apelisi ekomi kisi ekomi magie c'est de la science eza bonzambe te eloko bozobosana yango wana eza na pasteur moko te na miniti azosala succès makasi bango nyonso ce sont des magiciens baza na kisi bazosala ndenge bonzambe te surtout bino bokosaka bato ke chaque vendredi ezalaka journée prophétique molimo santo ayaka chaque vendredi okosa banani bandeko bokosama te eza esprit oyo baportaka ntango aporte esprit azomona oyo eza kati na yo eza esprit saint te c'est esprit démoniaque oyo abengaka yango ezolakisa ye oyo eza na nsima na nga oyo eza na kati na nga oyo eza mpe panzi na nga naopesa conseil na bana nzambe nyonso oyo balingaka kosambela napekisi bino te bokende na baeglize wana te bokende mais so bomoni ya mabe bolanda te oyo ya malamu bolanda mais oyo nyonso eza ya mabe bolanda yango te nalobaki eloko moko nake na bamusicien naza ni fanatique ya Wera ni fanatique ya Jibe ni ya Fali ni ya Feregola nalobelaki bino ke ezalaki na temps moko boye Fali Ipupa alingaka beta concert double concert na Martyr nalobaki mambo wana avant ekobetama te est-ce que betami nayebisaki bino nini soki concert wana ebetami seke nga naza homme spirituel te mpona monaki wapi yango concert yango ebetami concert ebetami te eza na musicien moko nayokela mawa napesa message bokapte yango bien bokapte yango malamu eza na musicien moko jeune talent ayaki azalaki na ba-succès makasi me na minitio succès wana eza lisusu te aza na se napesi bino 4 mois musicien wana dans 4 mois bokoyoka musicien moko jeune talent akota na se ya mabele me nakoleka nakolobela yango soki aza prudent te nakotanga kombo te mais soki aza prudent te dans 4 mois tokomona esu na mokili oyo te ciao ciao nalingaka bino nyonso mokili mobima ntuka ya bino ya mwana ah ouais Kakebeti
Ce qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Tikunaga na za kuye biso. Tikunaga kilema tukineko. Kutala na biso. Avis du public. Tikunaga ko kilema tukinde. Parce que le long du coup ils ont des faits. Parce que le long du coup tout coup c'est fait là. Nous m'ont coupé on y est puné la vie du public. Et bien d'accord, comme ici c'est pas comédien. Des concours. Abidi Pibi. Didier Masuki. Abidi Pibi. Chez Didier Masuki. Abidi Pibi. Didier Masuki. Abidi Pibi.